Na pesite oyo nkombo na mobulu bakonzi mabe mpe bitumba. Wana ezali koyoka na lokola likambo na somo, kasi ezali nde yango mpenza. Na monaki mwasi afandi na nyama motane oyo atondi na nkombo na kotuka. Apocalypse 17:3. Tozali awa na lingomba moko ezali kokonza nyama motane. Apocalypse 13:4. Mpe basambelaki dragon na solo na koyeba te oyo apesaki bokonzi na nyama mpe basambelaki nyama oyo elimbolamaki lokola bokonzi oyo ekonzaki na mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba mpe ezwaki mpota na kufa mpe ekokonza lisusu na suka na ntango. Mpe toyebaki yango lokola mateya na katolike. Mpe basambelaki nyama na koloba ete nani akokani na nyama mpe nani akoki kobundana na yango. Awa bango nyonso bafukamaki liboso na nyama oyo na somo bakonzi na mokili mpe bato minene na mokili oyo bazali kokumisa ye, bazali kosambela ye na kotosaka ye mpe na kopesa bango pe ye azali kopesa bango bokonzi na bolamatari mpona kosambisa makambo nyonso. Ezali awa na maloba oyo na ntina na mokanda, le papisme, le piséisme et le jésuitisme. Ba jésuite balukaka nini mpona bango bazali koluka kaka nkembo monene na Nzambe, kasi soki botali malamu makambo na bango bokomona ete bazali koluka kaka bokonzi na mokili mobimba. Bomoni Rome ebungisaki bokonzi na mokili mobimba. Mpe reforme na ba protestant ezalaki likambo monene na likambo wana, likambo monene penza. Bamikomisaki bato na ntina monene epai na pape oyo soki bango te akokaki kozala te mpo ete mateya na katolike ezali na bango. Bamikomisaki bato na ntina monene na epai na bakonzi mpe bazali kosimba mobulu nyonso na maboko na bango. Pe na lolenge wana ata na nkombo moko to mosusu bango nde bazali kokonza mokili. Bomoni bokonzi na pape ezali kokola yango moko lokola bokonzi na mokili mobimba. Mpe pape azali mokonzi na mokili mobimba yango wana bokonzi na bule na Rome epanzanaki na etando nyonso na mokili. Na bongo soki bobakiliso na bambula na mobulu kobanda 1750 kino 1850 tokomona révolution américaine na 1776 mpe tokoki kotuna na bakonzi oyo bakonzaki na ntango wana banani wana bango bazalaki kokanisa ete bazali babimisi na mobulu wana. Nsima ekomi révolution française na 1789, révolution espagnole na 1823, révolution polonaise na 1831, révolution allemande na italienne na 1848, na 1917 bozalaki na révolution russe mpe na solo ekomaki ntango na etumba 1914-1918 oyo kutu epesaki ndingisa révolution russe esalema. Nsima etumba monene na mibale na mokili mobimba 1939-1945 ezali na bitumba ebele na mokili oyo. Motuya boni na makila esopani te na mokili oyo lokola litomba na mobulu oyo nyonso. Mpona nini? Mpo ete bokonzi moko elingaki bokonzi na suka te. Mpe Biblia elobi ete dragon apesaki ye nguya na ye mpe bato nyonso bakokonzama na bokonzi wana kasi na bokonzi mosusu te. Na bongo totala nanu bolandani na makambo oyo. Na mbula 1717 tokoloba mpona ntango oyo na kokabolama oyo na somo na mokili na biso, loge monene na bamason na Angleterre esalamaki. Angleterre ezalaki nzube na mosuni mpo ezalaki mboka moko na baprotestant. Bongo loge monene na bamason esalamaki mpona kokotisa bango na bokonzi. 1721 loge na liboso na bamason esalami na France. 1731 Benjamin Franklin akomisamaki moto na kati na franc-maçonnerie. 1738 Église catholique romaine epesaki franc-maçonnerie etumbu oyo ezali likambo moko na kokamwa yango ebyangami likanisi na bokaboli. Bosali lingomba moko bopekisi yango bokomisami bato na kati bazalani na lingomba wana kasi bato na libanda bazali komona lokola bokabwani na yango mpe ekoki kozala na mabe na yo te. Bomoni ndenge ezali na mayele ndenge nini na Vatican baloge nyonso ezalaki mpe bakardinaux nyonso bazalaki bato na kati na yango kasi bagoyime te.
ekokaki kozala mapinga na baprotestant ekonzami na lingomba na bajesuite mpe topesaki liteye mobimba mpo na yango mpe bokoki kozwa yango na liteye na nkombo libombani na nsima na mangomba na molili. Na mbula 1754 Sir Francis Dashwood asalaki Her Fire Club. Benjamin Franklin akendeki na Angleterre mpona kosolola na ntile na mboka ekonzami na Amerique na Dashwood. 1768 kosalema na rite de la stricte observance oyo ezali degré 33 na franc-maçonnerie esalamaki na Baron von Hund efandisami na mateya na batemplier mpe ezali likambo monene mpe Frédéric de Prusse, Frédéric le Grand nayebi te nini ezalaki monene epai na ye kasi ata bongo yende moto asalaki ordre des architectes d'Afrique mpe asalelaki nkombo na Illuminati lokola nkombo na baloge na bamason na sika oyo ezali kaka likambo moke wana biso tozali kokoba. 1770 Benjamin Franklin aponamaki lokola grand maître na loge 9 sœurs na Paris. 1771 loge Grand Orient de la franc-maçonnerie esalamaki na France. 1778 ordre de perfectionnistes to ba Illuminati esalamaki bango moko bazali komibenga ba perfectionniste ba parfait bato malamu révolution américaine ebandaki bongo utan mbula 1776 babongisaki nyonso. 1778 Pierre Premier asalaki lingomba na cercle secret. 1785 grand congrès maçonnique babongisaki révolution française ba Illuminati bapekisamaki na Bavière mpe basalaki na kobatama. 1789 révolution française ebandaki. 1794 ba Illuminati bayokanaki mpona kolongola libota na Habsbourg bakonzi na Saint Empire Romain na bongo ba makonzi esengaki elimo makonzi ezalaki mingi kotelemela bokonzi na bajesuite mpe epekisaki bajesuite na bongo ezalaki ntango na kobotola bokonzi moto moko te akoki kopekisa nguya na église catholique romaine. Na 1816 John Adams akomelaki président Jefferson Boye. Boni tokozwa te bato ebele boye ntango nyonso kati na bango awa na kobatama moko oyo kaka mokonzi moko na bilombe akoki kosala alati lokola mopakoli mokomi mobimisi mikanda mpe molakisi na kelasi soki ekokaki kozala na lingomba na bato oyo bakoki kozwa etumbu na seko na mokili mpe na Inferno bango ezali lingomba na Loyola. Baliaki monoko te na mikolo wana bazali ba Jesuite na sika ezali na liloba moko nyonso nazali koloba ezali kaka na makomi na yango sikoyo bakomi ebele bakebisaki na maele oyo na mabe na ba Jesuite. Samuel Morse bokanisa mobimisi na ekomeli na Morse akomaki boye mokomi amipesi na kolakisa ete makanisi oyo na mabe na ntino na bonsomi na mboka ezali sikoyo na kosalama na bokambami na mokonzi oyo na maele Metternich d'Autriche oyo ayebaki malamu mpasi na kolongola ndakisa oyo na motungisi na mboka monene mpe na bonsomi na kosalela bibundeli ameki kokokisa ntine na ye na nzela na lingomba moko na mapinga na ba Jesuite. Kolakisama na makambo mpe na maloba ezali kotalisa solo bozalani na boyokani wana ekokamwisa moto nyonso azali kofungola mokanda na kokangama na motema makasi ndenge tosali yango bongo bazali bato oyo bakonzi bakanisaka ete bazalaka na nsima na boyokani wana. President Abraham Lincoln ye moko alobaki ete ba protestant oyo na nord na oyo na sud mbala moko bakosangana mpona kosilisa basangu mpe ba Jesuite soki bakokaki koyoka ndenge nini bepiskopo bamamelo mpe basangu oyo bazali kokita mikolo nyonso na mabongo na biso na koloba ete baye kote ensembele na bango bazali kaka batindami na pape na Napoléon III oyo azalaki franc-maçon na degré na likolo na solo mpe bamoni babomi misusu na Europe mpe mpona kobebisa mabongisi na biso kolongola mitema na bato na biso na mibeko na biso mpe mitindo na biso mpona kobebisa bitolo na biso mpe mpona kobongisa kobima na mobulu awa ndenge basalaki yango na Irlande na Mexique na Espagne mpe bisika nyonso wapi bango balingi kozala na bonsomi bato balingi kozala na bonsomi bafandi ezali loba mobimba. Mokanda na 50 ans dans l'église de Rome sangu Père Chiniki oyo azalaki catholique nsima akomaki protestant alobi etumba oyo ekokaki kosalema ata moke te soki ezangaki bokambami mabe na ba Jesuite te tozwi yango na bokonzi na pape ndenge tomoni yango sikoyo mabele na biso etondi na makila na bana mibali na yango na talo. Abraham Lincoln 1865 16e président na États-Unis mikanda na Lincoln ye moko etumbamaki na mwana na ye na mobali Tobert apemisaki na Charles Chiniki oyo azalaki moyebi na makambo nyonso na mokonzi. Na mokanda moko akomaki le 22 janvier 1870 Mazini akomaki na Pâques sikoyo Albert Pike azali franc-maçon oyo na degré na likolo oyo akomaki mokanda oyo soki bolingi na franc-maçonnerie écossaise alobi boye
ebongi totika mangomba nyonso bazala ndenge moko na mabongisi na bango bakonzi na bango na kati mpe lolenge nyonso na ekomeli kati na baoyo na bokonzi monene na lingomba moko babongisami ndenge bazali lelo, kasi tokobimisa lingomba eleki monene oyo ekotikala koyebana te wapi tokobianga baframason na degre na likolo oyo tokopona. Pona bandeko na biso mibali na masoneri bato oyo bakolapa mpona kobomba sekele makasi na nzela na lingomba oyo monene tokokonza elongo framasoneri oyo ekokoma lingomba moko na lingomba monene na mokili na nguya koleka mpo ete bokambami na yango ekoyebana te. Sikoyo Albert Pike akomelaki masini mokanda le 15 août 1871 wapi alobaki ete bongaki bokonzi na mokili mobimba ezala. Bokonzi na kati wapi bikolo nyonso ekozala na bokambami na bokonzi moko na moko kaka. Mpona yango babongisaki mpe makomi ebele ezali kolakisa yango wana na tie numero moko na etando pona bato mosusu bakoloba ete nandimi yango te nandimi mosusu te ezali na bilakiseli na makomi kuna likolo ekozala na bilakiseli na bilili mosusu na solo euti na makomi ebele. Alobaki mpe ezalaki ata bongo na etando moko na British Museum mpe ekokaki komona na wana kino bayaki kolongola yango etumba na liboso na mokili mobimba mpona kosukisa bokonzi na batsar na Russie babateli na Nzambe na baorthodox mpona kofandisa bulamatari communiste bawangani na Nzambe. Boni wana ikomaki iyo sikoyo yango ikomamaki liboso mosika na likambo oyo yango ikomamaki na 1871 etumba oyo ebimaki na mbula 1914. Etumba na mibale na mokili mobimba yango mpe ekomamaki kala koleka liboso na likambo kobanda kati na Grande Bretagne na Allemagne mpona kokolisa communisme lokola motelemeli na bizaleli na bakristo na bayuda mpe mpona komema bokonzi moko na sambele na bayuda na Israel. Boni bakokisaki mposa na bango iyo na solo nsima na etumba oyo Israel na lolenge na yango na lelo efandisamaki na bobatelami na Grande Bretagne. Pe nsima kokamwa mingi etumba na misato na mokili mobimba etumba na Moyen Orient oyo ekozwa makati na judaisme na islam mpe ekopanzana na mokili mobimba ezali kokamwa. Boni wana ezali kobongisama bokanisi nini? Ezali komona na ete yango ezali kobongisama malamu, ezali na makomi mosusu awa masini na Pike basalaki libongisi mpona bitumba misato na mokili mobimba ete na suka ekolo mboka ekolo nyonso ekobakisa bokonzi na yango na maboko na bokonzi moko na mokili mobimba. Etumba na liboso ezalaki mpona kosukisa bokonzi na batsar na Russie. Etumba na mibale ezalaki mpona kosalisa Union Soviétique ekonza Europe. Etumba na misato na mokili mobimba ekozala na Moyen Orient kati na bamusulman na bayuda mpe ekosukisa mana Armageddon likambo na ntina. Siko ndenge nini balingaki kosala yango totanga makambo Albert Pike akomaki mpona bitumba oyo mpe lolenge nini elingaki ebimisama. Akomi boye tokokangola bakomisi mpamba na bawangani na Nzambe na solo babebisi na bawangani na Nzambe mpe mpe tokobimisa mobulu na kasi na ba oyo na mabena yango ekolakisa polele na bikolo mosala na bowangani na Nzambe na suka te bandeli na bonyama mpe na mobulu na kosopana na makila ebele mpe bisika nyonso bato bakotindama na kobunda na liboke moke na bato na mobulu bakoboma babebisi oyo na boumeli mpe ebele balembisami na bokristo bakozwa pole na peto na nzela na komonisama na mokili na liteya malamu na Lucifer kobebisama na bokristo mpe na bowangani na Nzambe nyonso mibale kozwama mpe ekosukisama mbala moko. Wow! Libongisi na mayele boye botutanisi makonzi mibale oyo bobimisi moko na mosusu bobimisi bowangani na Nzambe lokola motelemeli na bizaleli na bakristo bozali na botutanisi mibale oyo kino bakobundisa na bango mibale nsima na wana bokozwa bokonzi na sika na mokili mobimba wapi bozali na sambela na sika oyo ezali mingi na mateya na kati mpe ezali kokumisa na solo satana. Boni ezali karisi na mayele te na bongo ekokisami malamu yango wana nde ordo ab kao ezali verset soki bolingi oyo franc-maçonnerie ezali kosalela oyo ezali moko na mikanda na bango bokanisa na zwaki foto na loge na bamason.
mpe Weishaupt mobimisi na jacobinisme bokokanisa tolobelaki yango na Apocalypse chapitre 11 mpe jacobinisme ezalaki bokonzi oyo ebimisaki révolution française mpe tomonaki yango na Apocalypse chapitre 11 na kokweisama na boloko na Bastille na bokambami na liberté nzambe mwasi raison oyo bafandisaki na esika na bokristo na solo bokristo elongolamaki mpe bokonzi mosusu ebandaki. Bokonzi na suka te esukisamaki mpe Louis na mwasi na ye babomamaki kokata mamutu na Marie Antoinette yango esukisaki bokonzi na suka te. Nsima Robespierre akambaki mangomba na bajacobin mpe bokonzi moko na bobomi ebandaki oyo na kosopama na makila mpe mobulu monene ekokani na oyo nyonso tozali komona lelo te. Moto na bwanya mingi soki bolingi na Révolution française azalaki nde Voltaire. Sikoyo bokoki kotala likolo na encyclopédie nyonso na britannique nyonso bakoyebisa bino Voltaire azalaki nani? Azalaki jésuite. Bakoloba na solo azalaki jésuite na mabe alongwaki na église catholique romaine mpona kobalukela yango na makomite azalaki kosala mosala wana ndenge esengeli. Bafandisaki motelemeli bokanisi lisusu eseleka na bajesuite ezalaki na kozala na mipanzi nyonso mpe na kosala nyonso ete na suka lingomba monene elonga. Na bongo kosimba biki ezali kozala na etumba. Voltaire na mokanda na contrat social moto abotami na bonsomi bisika nyonso azali minyololo moto moko akanisi azali mokonzi na bamosusu kasi azali moumbu koleka oyo bango bazali ezali solo kasi kozala noki bobimisi boumbu mpona kobimisa nzala na ntina na kobimisa mobulu boni ekoki kosalema te bongo bato na bwanya basangani mpe bakomi mokanda na sika na mibeko mpona mokili oyo ebyangami droits humains. Déclaration des droits de l'homme na 1798 Déclaration des droits de l'homme. Bozali awa na liso emonaka nyonso na Lucifer bozali na nyoka na mokila na monoko nyoka epesaka bomoi nyoka na libela nsima bozali na ekoti oyo na kokamwa na bajacobin kuna na nsonge na likonga totala nanu loko nyonso wana kuna bozali na bafeso na balangi ekangami elongo ebyangami nini bokanisi ndenge ebyangami fasia nzete mike ekangamisami elongo mpe likolo na fasia bozali na ekoti moke oyo na kokamo oyo ezalaki ekoti na bajacobin botala oyo ekokanaki na yango ezali awa na elakiseli na ekoti eyebani mpe na nkombo na ekoti na bafrigien elatamaki ntango moko na Rome na kala epai na baumbu bakomisamaki nsomi lokola elembo na bonsomi mpe ezwamaki na Révolution française lokola ekoti motale na bonsomi yango nde bayebisaka bino botika ngai nayebisa bino solo ezali nini yango oyo botala nzambe mitra ye wana kobomana na ngombe na nzambe azali mpe kosalela mbwa nyoka na scorpion oyo etie maboko na biteni na mabe na ngombe na zamba oyo abebisi yango na banyama na mbindo oyo ezali etumba mpona kotelemela Kristo. Sikoyo tokobwaka liso na mopanzi mosusu ekoti oyo ekokani na nini ezali ekoti na bafrigien na solo ezali mitraisme pe matin na catholique ezali matin na mitra matin na mitra ezali nsambele na Perse ezalaki nsambele na Rome yango ezali nsambele na église catholique romaine ezali na degré nsambo na mitraisme degré na likolo na suka ezali père mpe bozali na lingomba sikoyo nani na église catholique azalaka na lingomba mpe abyangami père nsangu na solo wana te mpe akoki kozala mozalani na lingomba ebele mpe akoki kozala nsangu na catholique bakoki kozala na to ba jésuite to ba franciscain bakoki kozala ba dominicain bakoki kozala mpe bazalani na lingomba misusu. Bongo Cyrus le Grand azalaki moto na liboso na kokanisa charte des droits de l'homme sikoyo mpota na kufa ndenge tomonaki yango na Apocalypse chapitre 11 kaka mpona kokanisisa bino le 21 février 1798 Napoléon akitisaki pape Léon na kiti na bokonzi lopete na elongolamaki na mosapi mpe akufaki na boumbu sikoyo bokanisa likambo wana soki Napoléon azalaki franc-maçon na solo azalaki kokonzama na nani na lingomba na bajesuite sikoyo nani atindaki Napoléon na Rome po azwa Rome azwa pape ba Rome
ba Jésuite mpona nini na solo na kanisi mingi na likambo oyo na kati na Église catholique romaine ezali na mangomba ebele kasi boyokani malamu ezalaka kaka te na solo lingomba na ba Jésuite malembe ezwaki bokonzi na mangomba nyonso. Ba Chevalier de Malte ndakisa babwakisaki kiti na bango na bokonzi na kotala boyete kasi bazali kokonza malelo na ba Jésuite. Ndakisa bokonzi ba Dominicain ndakisa bokonzi na pape longolaki esambiselo Inquisition na maboko na ba Jésuite mpe epesaki yango na ba Dominicain ezalaki mobulu monene. Mpe na Révolution française lingomba na ba Dominicain nde ebebisamaki. Ba Jésuite te bakambaki likambo yango bongo ezalaki na makambo na kati na lingomba yango moko oyo esengelaki ebongisama mpona kozwa bokambami mobimba na makambo nyonso. Ezalaki mpe mpona yango na Concile de Trente bakatolike ebele batelemaki mpe balobaki liloba mpe bobele liloba yango moko. Bokanisa te ete makambo nyonso na Église catholique ezalaka kaka mabe na ntina na liloba na Nzambe te. Mpe Martin Luther asalaki mpenza mosala ebele nde bazalaki te na molongo te na bongo lingomba yango moko ezalaki na posa na kopetolama. Lisusu likambo ebimaki likambo wana ezalaki oyo reforme alakisaki ya Rome musapi lokola monguna na Kristo. Sikoyo soki reforme alakisaki Rome musapi lokola monguna na Kristo likanisi nyonso ezali komwana na kobimela na Rome ekomekama ndengeni na liso makasi. Na bongo mpuna nini te kobebisa bokonzi na pape kaka na miso boye nsima kosekwisa yango mpe na ntango moko wana kaka kopetola yango na oyo nyonso ezali kotelemela yango mpe kosekwisa yango lokola bokonzi na suka na bokambami mobimba na mangomba oyo wana yokani ekozala solo likanisi na mayele mpe oyo nyonso ekomaki na suka na bokonzi na pape elembisami moke kuna ekoyebana te akoki kozala na mopanzi na bango te akouta esika mosusu botala ndenge mangomba na molili ezali kosala bazali kosala na sima na molongo bongo tokomona oyo ezali koleka na mbula 1804 Pape Pius VII ye oyo azalaki mpe alatisaki ye moko Napoléon motole na empereur 1808 Napoléon abotolaki mboka nyonso na Vatican bongo Rome ekitisamaki na 1848 Mazini abondisaki Rome mpe Pape P9 atindamaki na bamboka nyonso na Pape elimwaki. Bongo bokonzi oyo elimwaki ba protestant bazwaki mwa pe manasolo likambo moko na somo na kosala. Berthier amemi Pape na bombu Weishaupt na baninga na ye ba Jésuite bapimelaki Vatican mosolo na kobimisa mpe kokumbaka Révolution française na kokamba kozwama na Europe catholique na Napoléon mpe na kondima kokotisama na Pape Pius VII na boloko na Avignon epai na Napoléon kino akondima boyoka malamu lokola ntalo na kobimisama na ye kozongisa lingomba na ba Jésuite epekisamaki ata na Église catholique bokanisa nanu yango bongo basalaki na kobatama etumba oyo na ba Jésuite to ntango mosusu epekisamaki bongo mpona kolakisa na miso neti etumba ezalaki boyebi te bato oyo bazali babuki lokuta minene kasi wana ezali lisolo nini ekomaki etumba oyo na ba Jésuite likolo na Vatican esukaki na Congrès de Vienne mpe na kobombana na mbula 1822 na boyokani na Verona. Ezali nde makomi oyo nyonso na lobi ezali na makomi na kangisi lisolo moko te. Nsima na kobimisama na pape na boloko na Napoléon afandisaki na nguya na ye lingomba na ba Jésuite na mokolo to na ye. Sikoyo ezali nde liloba ebimisami kasaka oyo ebimisaki oyo papa abimisaki na mbula 1814 mpe papa abakisaki na mokanda wana boye soki moto akomeka lisusu kopekisa lingomba na ba Jésuite akazwa nkanda na Nzambe aleki na nguya mpe na bantoma na bule Pierre na Paul bongo wana ekoki kozala kolamuka ekokaki kozala lisano ekokaki kozala solo atako likambo na ndenge nini tokoki koyeba ata moke te kino elamba ekolongola mokolo moko kasi bonsomi na lisosoli mpona bato nyonso mpe batomboki na banzela mpe bazali kosala oyo bazali koyoka kosala. Joseph Bonaparte yewa na 1768-1844 mokonzi na Espagne mpe azalaki grand maître na Grand Orient na France bongo kuna bozali na bansinga nyonso na bamason
maloba oyo ebimi na mokanda na bamason na makomi na bamason. Napoléon ye moko franc-maçon na degré na likolo akoti siko na etumba na mboka nyonso na Europe. Alimwisi makonzi na suka te mpe asali etumba na Angleterre. Siko nani azali kokonza Angleterre na tango wana? Ba franc-maçon. Tozali na etumba na Waterloo. Botala bakonzi na mapinga oyo babundanaki na mipanzi nyonso mibale. Michel Ney mpe Yvonne Grauki bango bazali na mopanzi na Napoléon. Franc-maçon na degré na likolo, franc-maçon na degré na likolo, Napoléon franc-maçon na degré na likolo. Na mopanzi mosusu bazali na Général Bleuchat. Bato oyo bazali ba Allemand bakoyeba liloba moko oyo elingi koloba Général Bleuchat na ebale na Kachba. Apesaki moto na Napoléon. Azalaki franc-maçon na degré na likolo mpe Von Scharnhorst franc-maçon na degré na likolo. Bango nyonso bazalaki ba franc-maçon. Nde na etumba wana boni ezalaki solo etumba to ezalaki etumba babongisaki. Sikoyo banani wana babongisi na etumba na liboso na mokili mobimba. Na solo ye wana Kaiser Wilhelm azali na nini wana ebimi na mokanda na bamason. Azali na elamba na ye na mesa na bamason likolo. Azali franc-maçon na degré na likolo. Wana nde azalaki botala Kaiser Friedrich III ye wana na bilemo na ye na franc-maçonnerie euti na mokanda na ba franc-maçon. Bazali na esengo na komona ete bakonzi oyo bazalaki bango nyonso ba franc-maçon. Bongo lolenge mobimba na etumba ebongisamaki na ba franc-maçon mpe ezali kosalama na banani na ba jésuite. Sikoyo tokotala nano na Amerika na lombango. Botala ndako oyo monene na nkomo le Capitole. Yango nde libanga likonzi elobi League maçonnique 17 septembre 1932. Ok. Bongo na ntango wana Amerika ezalaki kokonzama na ba franc-maçon. Na solo bato bazali kososola ta moke te makonzi ezali kokoba lokola liboso kasi bato wana bakoti na kati na nyonso. Soki botali etongeli mpongo bilembo oyo bozali na yango awa ezali losambo na moi bozali awa na mitraisme. Lolenge na balabala oyo na Washington ezali na bamason. Bozali na mutu na nse na ntaba na Mendes na lolenge na balabala. Mpe bozali na kompas na kompa na eker nyonso na liboke na zomi na 13. Mpe tempelo na bamason ezali na balabala na zomi na misato etc. Lolenge na balabala na Washington efanisami na lolenge na bamason etondami bongo na lokumu na Lucifer. Na solo bato bayebi yango te. Maison Blanche etongami bongo na stela oyo na Mendes kuna molai na yango ezali 555. 666 te oyo ezali mpona moto mosusu koleka na Rome. Awa ezali 555. Na solo ezali na tina komona ete 555 yango nde bazali kosalela na Hollywood. Bosi boyoka yango moto na mabongisi na television to moko na yango. Oh ezali 555 bla 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 bla. Bosi koyoka yango na yango kuna koni na bule Hollywood ezali boni ezali koli bazali kosalela mpona kosala basali na bandoki. Bongo etindami na lokumu na Lucifer kindoki na ye kasi wana ezali kaka likambo moko. Botala stela oyo nani afandisi makonzi oyo ba franc-maçon. Bongo tokotuna bango oyo elingi koloba. Botala encyclopédie de la franc-maçonnerie bokoki kozwa mokanda mosusu koleka oyo te. Ba Obélix etongami liboso mpona lokumu na nzambe moi kokangama oyo euti na losambo na ba Egyptien na Phallus. Bongo atelemi mobali ezali nani pene na Maison Blanche. Na solo tokokite kokende etindami na lokumu na Osiris mpe na Isis mpe na ndenge nyonso yango wana nde etongeli na yango wana. Ndako na mapinga mpe bibundeli ezali Pentagone oyo ezali esika na kati na pentagram wapi ndakisa bandoki zomi na misato bakoki kopumbwa na alima zomi na mibale batie moko na katikati mpona kopanza elakeli mabe. Bongo wana ezali mpe etongeli na kindoki. Na solo ezali kaka ndako kasi ezali na ndimbola mosusu. Nsima na France oyo bwanya oyo na sika mpona mokili na sika etindeli États-Unis likabo statut de la liberté. Na bongo tokotuna UNESCO oyo yango elingi koloba. UNESCO elobi pole sambo ebimi na ekeko na Mitra nzambe Mitra azali wana. Elakisi elonga na ye na likolo na nguya na molili. Sikoyo ebongi bososola ete Lucifer alobi ete Michel na bange na ye balakisi nguya na molili. Ete Yahve azali diabolo. Boni ezali somo te bokanisa yango.
Pe awa UNESCO elobi na biso ete mutu na statut de la liberté epakolami na pole nsambo na mitra. Moto azali kosimba ezali elembo na moi. Botala bongo moto na Lucifer mpo ezali na ntina mpo na Lucifer kozala mobali to mwasi azali nyonso mibale na lisolo na ye. Botala libanga na liboso na esika oyo mokolo na le 5 août 1844 libanga likonzi na efandelo na statut de la liberté engengisi mokili. Ezali kongengisama etiamaki na molulu epai na William A. Brody, grand maître na ba franc-maçon pe ezali elembo na ba maçon. Na solo statut de la liberté ezali mosala na ba maçon. Nyonso ekokokana na ba mosala na ba maçon awa tozali kokoba. Tex Mars akomi boye telemi molai koleka kasi mai ebebisami esimbi na loboko na yango epeleli na moto mpe na pole likabo na lingomba na ba maçon bakitani na mikolo oyo na lingomba na ba Illuminati. Statut de la liberté eyemamaki na Frédéric Bartholdi moko na bato na loge na ba maçon na Alsace-Lorraine na Paris, France. Ekeko ezali na ndimbola mpona mangomba na molili oyo bazali kobongisa bokonzi na sika na mokili mobimba. Bozali wana kaka na 1854 P9 abimisaki kozwama nzemi na peto na moseka Marie. Sikoyo Marie azalaka kaka na Église catholique romaine kasi awa Marie atiami na kati mpe akomisami na solo lokola mama na Nzambe mpe lokola bokonzi moko na lola. Na 1869 Pi abiangaki concile du Vatican na liboso na mbula 1870 lite na kokweyisama na pape te ebimisami. Sikoyo tokomi na Nzambe mosusu na mokili mpe komatisama likolo koleka elongi. Ba Jésuite bomonaki na yango ete bokonzi nyonso etondaki na kati na moto moko. Nini ekokoma awa na mbula 1917 révolution russe mpe bozwaki sango na ntina longwa na Fatima. Ezali na boyokani na Islam kasi ata bongo tokozongela yango na lite ekoya. Russie ekobongola matata na bule ya kobulisela ngai Russie. Nsima ezalaki na emone na inferno mpe emone na misato ezalaki oyo ete pape mikolo oyo bakomeka koboma ye. Yango ekomaki bongo. Sikoyo ezali mpasi makasi te soki bobongisaki makambo oyo uta ebandeli mpona koloba oyo ekoya. Bomoni ezali mpasi te na mpasi te. Sikoyo tokotala nanu na bokokani kati na revolution na ba Jésuite na France mpe na Russie bazali kotambola ndenge wana. Revolution yoso mbala efandisami na makomi oyo na communisme na ba franc-maçon, Voltaire na Marx. Ba Jésuite bakomisaki communisme malamu makambo na bango na Paraguay. Bongo na Paraguay bamekaki soki yango ekokaki kosimba tote nde babongiselaki yango kona. Revolution yoso mibale ebebisaki mangomba nyonso na bulamatari. Revolution yoso mibale esukisaki makonzi na suka te ndenge ba Bourbon na molongo na ba Romanov babenganaki ba Jésuite nyonso mibale ebimisamaki bakozala lisusu na libako na kozongela bokonzi te. Revolution nyonso mibale ebimisaki makonzi na bato na kotala boye kasi makonzi na suka te na bokonzi ekonzami na nsima epai na bato oyo bazalaki sikoyo na bokonzi. Revolution nyonso mibale ebimisaki bowanga na Nzambe lokola nsambela na bulamatari. Revolution nyonso mibale esalaki bokonzi na somo na esambiselo na inquisition to pulusu ebombani mpe mwana mobali ezalaki kaka bokonzi na koboma ba milio na bato bakufaki. Stalin azali solo mobomi monene na milio na bato oyo bakufaki. Revolution nyonso mibale ebimisaki bokonzi na mabe na mapinga oyo babomaki batelemeli na bango. Kaka libongisi moko soki esimbi mbala moko mpona nini kosalela yango te? Mateo ezwami na makonzi yango na Platon kuna na Paraguay ebongisaki nzela mpona manifeste communiste na Karl Marx wapi ekomami ete mboka nyonso na mokili ekokomisama Guarani na kobebisa bongo mangomba na kati na ba protestant mindele. Nzoka ezangaki boumbu na lingomba na ekeke na molili na pape na César. Ezali kaka makomi. Bongo ezali mwa makasi kasi ezali nde mokuse. Bongo Karl Marx na 1844 akomaki manifeste communiste ebimaki na 1848. Na 1828 molakisi elengi
molakisi elengi na pape na Allemagne elongi na pape na Allemagne amemaki lingomba na nguya makasi na kati oyo na katolike mosika na loboko mobali mpe asalisaki bango na kokomisa Adolf Hitler na bokonzi. Sikoyo Adolf Hitler azali nani? Na 1929 P9 apekisaki lingomba wana na bakatolike, asalaki mosala na ye ezalaki ndengonga mpona ye akende mpe na mbula moko wana pape apesamaki kombo na mokonzi monene koleka na mokili. Kotuka na ndenge boye sikoyo pape azali mokonzi monene koleka na mokili, na mbula moko wana abimisaki mokanda sikoyo mokonzi ebongi azala na mboka nde azwaki lisusu mboka na ye na pape, mboka na moke koleka na mokili. Sikoyo bokonzi na pape ezwami lisusu lokola bokonzi na politiki. Sikoyo ekufaki ezalaki lisusu bokonzi na politiki te, bongo pota nyama ezokaki pota na kufa nde sikoyo ezwi lisusu bokonzi pe monani lisusu lokola nyama pota na ye na kufa ebikaki. Boni ezali bongo te, yango wana journal na San Francisco Chronicle na kotanga moke Biblia tango bazalaki kosala boyokani pota na kufa ebikaki na etando oyo. Sikoyo tokomi pene na etumba 1934 na Yugoslavie lingomba moko ebyangami ba Ustashis esalamaki, lingomba moko na somo babimisami mpe babomaki mokonzi Alexandre de Yugoslavie. Sikoyo ba Ustashi ezali lingomba moko na basoda bazali na solo mosala, bazali na solo kosala na banazi mpe babomaki baser, babomaki ba orthodoxe mpe basalisaki bango na makasi mpo bakoma bakatolike to bakokufa. Bapona mbwango moko mpe eloko moko te elobami mpona bobomi oyo esalaki kuna. 1941 Croatie ezwaki bonsomi mpe bobomi ebandaki. Botanga moto oyo akomi pape sikoyo cardinal secrétaire d'état Eugenio Pacelli, botala libota na ye bango nyonso bakangami na baframason mpe na solo bazali na Banco di Romano na maboko na bango na mosolo na Rothschild. Moto oyo azali na mosala na baframason iyo ye wana na koponama na ye moto ye na ezalaki zomi na misato, moto ye moko na ntina na framasonerie ye wana na likolo na timbre na triangle na bamason oyo babimisaki ye wana na elembo na bamason na bilemo na bamason ndenge moko na Anthony Sayer mpe eloko mosusu. Banda wana pape azalaki kolata fod. Botala libaya moke oyo ememamaki na banganga na Israel. Sikoyo tokotuna Albert Jimaki framason na degré 33 mpo ayebisa biso oyo elingi koloba nini. Alobi boy nganga monene na Arche Royale de la Franc-Maçonnerie longwa 1859 kino 1865 alobi na mokanda na ye na ntina ete grand prêtre de l'Arche Royale alati efode na miso na bato nyonso. Sikoyo nani azali nganga monene na Franc-Maçonnerie? Ye oyo pape. Malam Pacelli asalaki mobembo na États-Unis mpe asololaki na moto oyo président Franklin Delano Roosevelt. Sikoyo oyo ezali bilili na loge oyo ekokaki te na solo kobimisama mpe na solo bazali na nkanda mingi mpo ebimisami, kasi elakisi Roosevelt alati bilembo nyonso na bamason mpe kuna balakisi ye na fez na mutu na ye mpe azali kozwa mbote na loboko na bamason. Botala malamu mbote na loboko na bamason mpe ezali fez moko na ntina tokozongela yango na lite ya ekoya nyonso ezali yango kolakisa mpona nini balataka fez atindi Myron Taylor lokola molakisi elongi na ye na Vatican. Sikoyo tokotala nani na bakonzi oyo bazali ba framason na politique na États-Unis mpe na kotanga kaka makomi ebele mpe na ba page web kozala ebele ekeseni na bongo bokotala bino moko mpo boyeba nani azali kokonza lelo tokolekisa yango na lombango mpe tokomona degré nini bazali. Bill Clinton 33 degrés, New Greenwich 33 degrés, Bob Dole 33 degrés, Jacques Kemp 33 degrés, Tempête Tourmont 33 degrés, Colin Powell
33 degrés Jesse Hilms, 33 degrés Barry Goldwater, 33 degrés Al Gore, 33 degrés Mosusu Lisusu James Morway, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, moko na moko kati na bango Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Prince Philip, Duc de Kent, mpe misusu ebele. Botala makomi mosusu. Saddam Hussein ezali nantina tokozongela yekala te 33 degrés maçon. Franc-maçon. Tony Blair 33 degrés, Gerhard Schröder premier ministre en Allemagne, soki bolingi 33 degrés, Benjamin Netanyahu degré 33, Yasser Arafat degré 33, Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Peres, Helmut Kohl azali mpe na comité de 300, François Mitterrand degré 33 azalaki na solo mozalani na loge Grand Orient, Yitzhak Rabin, Willy Brandt, bango nyonso bazalaki ba franc-maçon. Bamosusu kutu koleka Joseph Stalin azalaki Illuminati, azalaki mozalani na loge Grand Orient, Léon Trotsky loge Grand Orient, Kissinger azali mozalani na comité de 300, G. Edgar Hoover 33, Cecil Rhodes, Aleister Crowley, Walt Disney azalaki franc-maçon na 33 degrés, Olof Palme, Al Gore, Tony Blair, Joseph Mengele, Likamonantine azalaki mobomi na bato ebele na banazi azalaki Illuminati, Robert McNamara. Botanga bango nyonso bazali wana, Billy Graham, ups bawa toleka kaka. Colonel John Glenn, Buzz Aldrin, moto nyonso azalaka kaka na mapata azali kaka franc-maçon na degré na likolo. Edgar D. Mitchell, bango nyonso, Francis Bacon, Lord David Owen, Basololi nyonso, Richard Holbrooke, nazali kotanga kaka na bankombo oyo, Allen Greenspan, Peter Wallenberg, Reine Elizabeth II, Prince Philippe, Reine Beatrice azalaka na comité de 300, Prince Bernard na Pays-Bas, comité de 300 mpe tokobi kaka Ted Kennedy, Rockefeller, David Rockefeller, Lee Tengwi, Hillary Clinton na basi minene motoba azali franc-maçon na degré na likolo, Albert Pike na solo boyebi, Bertrand Russell, Otto de Habsburg, Weishaupt molongo nyonso. Botala awa Edgar Hoover, président Dwight D. Eisenhower azali kokomisa ye na degré 33, Grand Croix na molulu monene na Maison Blanche. Bazalaka lisusu na soni te. Botala ebele na bakonzi na États-Unis na ndako na bokonzi na loge. Nazwaki ngai moko bili, nakendaki na loge, nakendaki na ndako na bokonzi, nazwaki bili ngai moko pik 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 pik. Mpe ngai te ata bongo bango nyonso bazali wana lokola ba franc-maçon. Soki totali na lokasa na dollar américain makambo nyonso na tina kuna esalamaki na bokonzi na Roosevelt, ezali na elembo oyo tozali na ntango te mpo na yango tondimeli nzambe moko. Soki botali elembo oyo kuna balobi anuit coeptis novos ordo saeclorum, soki bolekisani hexagram bokozala na ASNOM oyo ezali kozipama na maçon. Soki bokei na mopanzi mosusu etali na biloko mpe totangi Arito to Arlington ezali na makambo ebele na koloba na yango mpe makambo na ntina. Soki bokei na moko, bokei na ndambo na sanza ezali na mwa etonga kuna, ezali na point moke bokoki komona yango kaka na loupe mpe komona yango. Bokomona ete ezali komu na kati na ndambo na sanza. Mpe yango nde bokomona na ndako na araignée, bilembo ebele ezali awa. Sikoyo soki botali na mosoro na palata na kala bokomona ete banzambe bakangisamaki na komu, mpe bokomona ete ntango tokendeki na nzete na Bohème bazali kosambela nini? Komu monene na Bohème, mpe bomonaki ete ba président na États-Unis bazali kofukama liboso na komu na Bohème. Ezali mosala na somo. Sikoyo na kotala elembo oyo bozali na liso emonaka nyonso na Lucifer ezali nanu na se na triangle te. Ntango bakotia ye na likolo akozala na bokonzi na ye, kasi ezali Lucifer. Anuit coeptis ndimbola elingi koloba elobi ye nzambe novus ordo saeclorum, ndimbola bokonzi na sika na bikeke ezali na ba degré 13 na se, oyo na se koleka ezali mbula na kozwama na bonsomi na États-Unis, kasi ezali mpe kobiangama kobimama na lingomba na ba Illuminatis. Bozali na ndako na araignée elembo na lingomba na Nouvel Âge, bozali awa na singa na Lucifer,
bokomona yango awa na Église catholique romaine oyo wapi bozali na Anubis mpongo elembo na Jupiter nzambe Jupiter mpe mokuwa na mutu na mikuwa elekani wana na mikuwa elekani wana bozali na singa wana botala yango ekangami na Jupiter ezali flan mpe bilembo oyo nyonso ezali kobetela biso lisolo mosusu na mopanzi mosusu bozali na elembo oyo masala libwa na mokila makonga zomi na misato makasa zomi na misato ezali na ba pentagram zomi na misato na lolenge na hexagram bozali na mpongo bozali na maloba oyo kati na ebele moko tokosangisa biloko nyonso botala bongo elembo na bokonzi na sika na mokili mobimba likolo na dollar mokili ekosangana na bokonzi moko mpe bokonzi yango ekokonzama na Lucifer Yesu Kristo te malamu Yesu Kristo na solo ayebi yango atiki yango mpe akokonza na suka ayebisi biso utakala mosika oyo ekoleka mpe sima nsuka na lisolo ezali oyo ete Yesu akokonza na mokili oyo na eteni oyo eleki tomonaki bilembo likolo na dollar américain mpe tomonaki ndenge nini bilembo oyo nyonso ezali na bamason mpe etiamaki likolo na dollar na bokonzi na Roosevelt. Apocalypse 13:11 namoni nyama mosusu kobuta kobima kati na mokili azalaki na maseke mibale lokola mwana na mpate nde asololi lokola dragon tokozala na lisakoli oyo na mozindo na liteya mosusu akosalaka na bokonzi na nyama na liboso na miso na ye wana oyo tokokuta ekozala mateya na katolike romaine abyangi mokili na bafandi na yango kosambela nyama na liboso oyo mpota na ye na kufa esili kobika bongo awa ezalaki nde moninga na ye protestant oyo akosala po ete bato na mateya na bokonzi na papa kasi ezali liteya mosusu mobimba oyo tobyangi banyama mibale bakomi baninga soki botali etongeli ezali na ntina botala Saint-Pierre botala ndako na le Capitole etongeli ekokani na solo ndako yango moko ekanisamaki moko na Amerique na ba franc-maçon mpe franc-maçonnerie ekonzami na banani na lingomba na ba jésuite sikoyo tokotala na ndamo na bilembo kuna mpe na makambo moke na ntina siko tobongami mpona etumba na mibale na mokili mobimba mpe mangomba na boyokani misato bazali na boyokani bango oyo Winston Churchill azalaki nani franc-maçon na degré 33 tomonaki Roosevelt na bilembo na ye na bamason mobimba azalaki degré 33 to franc-maçon na degré 32 to 33 lisusu tozali na Staline oyo azalaki na solo mozalani na loge Grand Orient bongo franc-maçon na degré 33 bango nyonso bazali na mopanzi moko ndambo na makomi na rapport na ambassadeur allemand na Moscou mpo na département d'état le 30 juin 1944 Staline akomisaki lisalisi oyo États-Unis amemaki na misala na Union soviétique mpe na ntango na etumba alobi ete ndambo mibale na misato na bakompagnie minene na misala na Union soviétique etongamaki na lisalisi na États-Unis to lisalisi na mayele ndambo mosusu eutaki na Grande-Bretagne bongo nani atongaki URSS nani atongaki yango Ouest Occident ebimisaki mosolo mpe etongaki yango awa bokoki komona Winston Churchill na loge na ye na bamason druide na bazalani na ye na druide banzingi ye bongo ezali makambo na solo ezali kaka masolo te boni bokanisi Pearl Harbor na bongo esengo nini eleki mbula ntuku mitano uta basala boyokani na bango na nkuku sikoyo toyebi likambo moko po ete yango ebimisamaki bayebaki ete Pearl Harbor ekobebisama na etumba ezali solo mpe baponaki kosala likambo moko te mpona yango mpona nini mpo bazalaki na mposa na likama moko mpona kobanda etumba mokanda na mibeko na États-Unis ekokaki kopesa bango ningisa te na kokota na etumba balingaki likambo esalema nde balokaki yango na solo ezali nde koboma na bazalani ebele na mboka na bango ezali na solo mpo bayebaki yango
eyebani lelo na bato nyonso ezali na bansango libombani na mbula ntuku mitano ebimaki moto akoki kowanga na yango te ezali likambo na solo. Bongo mbala moko liboso Amerika ebomaki bato na yango mpona kopesa nzela na likambo moko esalema oyo ekokaki kosalema liboso te. Ntango basilisaki yango ndenge bakanaki bokanisi bakokaki kosala yango lisusu te na mitunaka. Ebongo mopanzi mosusu Hitler alobaki na yekoli ebele na lingomba na bajesuite kino lelo ekoki kozala te likambo monene na mokili koleka bokonzi oyo na kokitana na Église catholique na memi ndambo na libongisi yango na lingomba na ngai na politiki. SS esalamaki na kolandela mibeko na bajesuite. Himmler mokonzi na SS akangamaki makasi na bajesuite na nzela na tata na ye mpe na ndeko na ye mobali. Hitler alobaki mpo na ye na koki komona Himmler lokola Ignace de Loyola na biso. Mpe Joseph Goebbels azalaki mpe jesuite moko babimisaki. Bongo mipanzi mibale nani azali kokonza yango? Kaka Mangomba moko oyo ebyangami likambo na motelemeli na yango. Likambo na motelemeli na yango Goebbels, Himmler, bato oyo bazalaki ba jésuite, bazalaki ba fasciste. Adolf Hitler fasciste. Na kosalela bilembo na nzambe moi, Croix de Malte bilembo na nzambe moi. Awa ye wana azali na ye moko na Hindenburg na solo framason moko likambo ebongisa maki mobimba kobenda bilenge na mopanzi na biso moko na bato minene na katolike na mibeko na kosalisa Hitler po akoma na bokonzi azalaki Franz von Papen pe Franz von Papen na solo mokonzi na parti moko na politique na bakatolika asalisaki mpona komema Hitler na bokonzi. Bongo Église catholique ememaki Hitler na bokonzi oyo ezali ba foto etiami ezali na ndimbola na bamason kasi tokozongela yango na sima Adler na Reich eponami lokola elembo na bamason mpe oyo emonani na boyokani na ebandeli ebebi wana. Awa bomoni losako mpe misala na ba mason oyo ekangisami na yango. Awa ezali bakonzi na Église. Awa bokoki komona bepiskopo bapesi losako na ndenge na bato na Hitler. Bongo Église ekangisamaki na ba nazi. Na lingoma na ba nazi ezali na ebele na bepiskopo bapesi losako na ndenge na bato na Hitler. Pape awa azali na Führer. Boko kanisa ete kino lelo nkanda makasi ezalaki na ntina na Pape Pi oyo sikoyo balobi akotisami na molongo na kobulisama pona boyokani na ye na lingomba na banazi. Na bongo botala mokonzi na lingomba na sika Ludwig Müller protestant moko ayambi Hitler na mbote na esengo nyonso na loboko. Mwepiskopo na liboso na ba protestant azalaki lisusu te mpo ete Hitler abomisaki ye. Bongo oyo awa akokaki kozala kaka molandi na mitindo na mopanzi na kati na lingomba. Bongo ba katolike na ba protestant moko na mopanzi na mosusu. Sikoyo boso sola etumba tokanisa etumba nini ezali likambo mpona Église catholique romaine. Liboso Église orthodoxe na est ezalaki likambo etumba na liboso na mokili mobimba ebimelaki wana balongolaki tsar mpe Église orthodoxe ekonzamaki lokola ekomaki mpona mangomba nyonso mpona kondimisa yango kaka na communisme oyo ewanganaka nzambe. Kasi bakonzi nyonso na communisme bazalaki ba katolike na solo na salaki mobembo na bamboka oyo mpe bato mikolo bango nyonso balobi na ngai tososoli sikoyo mpona nini bakonzi na bamboka na communisme mpona nini bango nyonso bazalaki na Église catholique mpona nini soki bazalaki bango nyonso bawangani na nzambe bazalaki mpe bango nyonso bakatolike. Bongo mapinga oyo na nguya makasi etongamaki kasi Allemagne kabwanaki. Allemagne du Nord mpe mingi Allemagne de l'Est etondaki na baprotestant bazali baliterien. Bango bandimi bokonzi na pape te. Kasi Allemagne du Sud etondi na bakatolike. Na bamboka na ba orthodoxe ndenge moko na URSS bozali na Église orthodoxe oyo ezali kokonza makanisi na bato. Sikoyo banda kosombama na communisme oyo ekitisamaki te ekonzamaki mpe Église orthodoxe ekitisamaki liboso na bulamatari.
sikoyo etumba oyo monene ebimi. Bilembo oyo ememami awa ezali bilembo na Lucifer. Bazali kosalela yango mpe na mateya na teosophie, bokoki komona yango wana ezali na ekulusu elekani, nyoka oyo amonaka nyonso mpe Adolf Hitler ye moko azalaki moto monene na makambo na molili. Na solo ndenge mpe lokola akokaki kozala moto na kati na ba Jesuite, kasi na solo kazaka na ye na libanda ezalaki sambena na katolike. Bokokuta ekulusu elekani na makaka na Buddha, mpe soki nakanisi ndenge na sili koyebisa bino ezalaki sango na ba Jesuite Père Stempfel, kasi Hitler te moto oyo akomaki mokanda na Mein Kampf. Bongo Jesuite moko nde akomaki mokanda wana. SS ezali na bilembo moko na bato na lingomba na Skull and Bones, mokuwa na mutu na mikuwa elekani, na mikuwa elekani lokumu na ngai elingi koloba botosi. SS ebongisamaki na Himmler na kolandela mibeko na lingoma na ba Jesuite, mpe ekomaki na solo soki bolingi esambiselo na sika na Inquisition. Mpe moto nyonso atosaki bokonzi te abomamaki. Sikoyo tozali kotanga makomi ebele na ntina na milio motoba na bayuda oyo babomamaki. Kasi totangaka likomi ata moko te mpo na milio mibale na ndambo na bato na mayele ebele na Allemagne, bango nyonso balakisi, bango nyonso bato na mayele, bato na Allemagne batanga mingi oyo Hitler abomaka. Bomoni ndenge bato oyo bazali kokanisa, bakoki kotika bango na bokonzi na ngenge wana te. Kolongola makanisi, ebongi tozala na bato na bongo mpe bato na mayele bagoyimba katekumene, bibwele mpe ba super illuminé. Ezali kopesa nkanda. Bokanisa ete journal na ba Jesuite Civilitas Katolika, journal na sango na ba Jesuite elobi na solo ete fascisme, yango nde bokonzi ekokani makasi na makanisi na eglise na Rome. Fascisme ezali kokamwisa, bolimbisa ngai maloba. Fascisme ezali na mokonzi moko. Bomoni pape na solo mokonzi monene, bokonzi mobimba likolo na bato. Kasi bato bakanisi bazali na bonsomi, po bazali kozwa oyo nyonso bazali na yango na posa. Ndenge moko na communisme te, bakoki kozala na makoki na kozwa biloko na bango po na bango moko te. Po na bango kasi makoki na kozala na biloko na bango moko etiami. Mpe na kozongela yango na liteye moko na nsima. Bona ndakaka bazali kokosa bino kuna. Sikoyo botala fasha liboke na nzete na langi ezali na likonga oyo elakisi bokonzi likolo na liwa mpe na bomo ememami epai na mosali na barome lokola elembo na bokonzi na bato nyonso likonzi mokonzi to mosambisi na ebandeli na etumba ezalaki kolapa ndai na ngomba na katolike na Capitole na esika wapi Vatican ezali lelo. Ezali mpenza elembo. Ntango bandimaki ye lokola mokonzi na ndenge mosusu mokamindu na mapinga na ye azalaki kolatisa bafeso wana na likasa moko mpe na kozonga na ye azalaki kotia motole na ye na ngomba na Capitole. Nyonso ezali komema na Rome lisolo kitoko. Bongo esika nyonso bokokuta fasha boyeba ete Rome ezali na nsima na yango. Makonzi na bafashiste basalelaka fasha, bongo fasha ekoki kotala ete lokola likwangola to likwangola ezali na sena moke to ekoki kozala likonga ndenge ezalaki na Revolution Française. Ezali bafasha. Sikoyo esika wapi tozali komona fasha, botala mosali na campagne na 1888 mpona president oyo azalaki na bokonzi Grover Cleveland. Benjamin Harrison alongaki bango, kasi mbula ebele nsima azwaki. Cleveland aponamaki lisusu mpona mbula mine inasuka. Botala mpongo na ye etelemi likolo na bafasha mibale. Bomoni yango bokonzi na fascisme ebetami na États-Unis. Ebatami na États-Unis boni boyebaki ete États-Unis ekokaki kozala mosika boye koleka etando ekaboli est na west. Fascisme bongo ezali kokama te ndako na Capitole na États-Unis soki bokeimbala moko na nsonge na makaka bokotala bokomona fasha. Bongo États-Unis na suka ekokoma mboka na bafashiste. Moto moko te akokaki kokanisa yango na mbula ntuku mitano oyo eleki mbula nkama moko. Eleki mbula zomi. Ntango mosusu eleki mbula mitano te liboso. Lelo ekokani nani? Boni ezali na bokonzi na nguya na bulamatari likolo na moto nyonso ndenge moko na ntango na SS. Soki bobimi na ndako ekomi na mobeko na sika ebimi oyo ekotala bato na bulamatari. Iyo tote iyo Patriot Bill boyokaki yango. Mibeko nyonso na ntina ezali kobimela kuna. Sikoyo ezali lolenge nini na bokonzi?
likambo na ntina yango wana boni boyebaki ete fasha oyo awa nsima na mesa na kolobela na chambre des représentants na Washington DC botala malamu nsima na kiti ekokani na likwangola na olo ezali na likwangola mpe na fasha na soro bayebaki nyonso oyo bazeli kaka libaku bazeli ngonga na bango mosolo na kala na parata na kala ezali na fasha botala fasha moko na mopanzi moko na centime moko na Amerique na motokuna fasha likolo na lokasa na dollar américain pe ba president ba fandi pembeni na fasha botala Washington na ta Abraham Lincoln na fandi na kiti na yango botala elembo na babateli na mboka azali na fasha ezali mpe na statue de la liberté. Totanga makambo Anthony Sutton bokanisa moto oyo yende akomi mpo na School and Bones yekolaki na Université de Londres Göttingen mpe na Californie molukiluki na kala na Institut Ouvert azali moto na ntina toyoka oyo alobi mokanda na comment l'ordre crée la guerre et la révolution koloba mpo na School and Bones oyo ezali ba Illuminati oyo ezali ba Jésuite na nsima na elilingi li solo na mosala na lingomba ekoki koyokana te na ndenge na bolandani na makambo na makanisi na Hegel moto monene oyo alobaki ete bobimisa kaka mipanzi mibale likambo na etelemeli na yango botutanisa yango nani akokanisela moto ya na bato oyo bakokufa na makambo oyo longwa na likanisi oyo ezali kobimisa ete etumba oyo ekonzami ekoki kobimisa likambo moko ebongisami liboso ndakisa ntango commission trilatérale bazalaki kolobela etumba ikambami etc. totangi makomi oyo liboso na koleka yango kaka liloba na suka oyo ekoya elongo elukami na kotiama ebyangami bokonzi na sika na mokili mobimba na kozanga etumba ekonzami bokonzi oyo na sika na mokili mobimba ekoki kosalema te misala na moto moko boye na bato na lingomba ebwakami te na liloba oyo na suka esalami na bato na bongo ebongi esalama na bongo boyoki balobi mpo na etumba awa mpe etumba kuna mobulu awa mpe mobulu kuna mobulu ebongi ebimiselama mosolo bokotikala koyoka te wapi mbongo yango na kobimisa eutaka nani azali kobimisa mosolo mpo na mobulu nani azali kokonza yango bomoni bongo bozali na banazi batelemeli Union Soviétique Corée du Nord Vietnam du Nord ad na eseum batelemeli États-Unis etumba ezali kotonga bozinzoka ezali kotindika mokili na lombangu mpene na bokonzi na mokili mobimba sikoyo boni ezali kososola mate ete yango nde satana alingi bokonzi na mokili mobimba bongo makanisi na Hegel kobundana na politiki na mangomba na politiki na droit mpe na droite mpe na gauche na likambo to motelemeli na yango na maloba na Hegel ekoki mpe kobisama na lisolo mpe na mbongwana na lisolo yango moko boni bosili komona ete mboka nyonso ezali na lingomba na politiki na gauche mpe na droite boyokaka yango mpe mboka na bino ezali na ebele na to ekozala na ntina te kopona to te moko na yango mibale sikoyo tokotala ndenge nini yango ezali kosalama president Woodrow Wilson alobaki boye awa mokonzi nde azali koloba ndambo na bato minene na États-Unis na makambo na mumbongo mpe na kosala biloko bayebi ete bokonzi moko ezali ebongisami malamu ezali moke ezali mobimba ezali bisika nyonso kino ekozala malamu koloba te na kolekisa na ntango bazali koloba mpona kobwakisa bango aha bongo botala bokonzi moko ezali kokonza makambo Karl Marx na mokanda na Le Capital abimisaki kapitalisme lokola likambo mpe abimisaki communisme lokola etelemeli na yango sikoyo bozali na ba Jésuite bazali kosenga kapitalisme pe bokozala na ba Jésuite bazali kosenga communisme kutana na kozanga boyokani ebongezala na makanisi na Hegel kokomisama na mboka moko oyo bazali na kapitalisme te mpe bazali oyo bazali ba capitaliste te mpe ba communiste yango nde likambo na suka lisusu na kotalela bolandani na makambo na makanisi na Hegel likambo oyo na sika na suka yango ekozala kozwama na bolamatari lokola nzambe mpe moto akitisami liboso na bolamatari oyo ezali na nguya nyonso soki bosali oyo bolamatari elobi te monyokoli ekobeta bino wana nde Hitler azalaki kosala milio mibale na ndambo na ba Allemand oyo monyokoli ebetaki bango bakufi mosala na basali mibeko ezali nini sikoyo boka oyo nazali koloba wana te na kotanga yango batiolaka ngai mpona maloba oyo bokoki kokanisa te nasengi bino botiolaka ngai te bokomela bato wana nazali kotanga kaka sikoyo mosala nini basali mibeko basalaka ndako na mibeko na makanisi na Hegel makonzi oyo ezali wana mpona kolakisa bato bayoka ete
makanisi na bango ezali na ntina mpe kopesa ndingisa na balamatari asalela oyo nyonso makanisi na bato ekoki kolakisa na bongo. Okay, sikoyo tokomona ndenge nini egeli ye moko oyo bato na politiki bazali kofukamela alobi na kotalela kozala na kotalela kozala na oyo bonsomi na makanisi mpe mpamba na makanisi na bango mobimba bato bakoki komilakisa polele malamu mpe kosalela kosepelisama na komiyoka kondimama mpona likambo oyo. Na ndenge mosusu tozali bazoba bongo soki bokeini na maponami bokopona nani? Na koyebisa bino mpona nani bokopona na lobaka yango mikolo nyonso. Boponaka mpo na diabolo alati rose to mpo na diabolo alati bleu. Boponi ezalaka bokesenite ezali liseki politique ezali liseki etumba na bikolo ebongisami mpo na balandi na egele ezali kaka litomba ezali komonana na botutani na makanisi ndenge John Dewey mwana malamu na egele na bobokoli na mikolo na biso na bokambami na makambo mobimba na bobokoli na mokili na sika alobi etumba ezali motei malamu koleka na makambo mpamba na bantina nyonso esili kaka ezali kosukisa lolendo na moto oyo azali kolukela bomoi na ye na biloko na ye lokola na ye moko to lokola oyo na libota na ye bokokanisa yango na makanisi mpe na makomi na mokanda na mibeko na Etats-Unis oyo elobi na koyokana te na nyonso. Okay, mpona bato oyo na mikolo na likolo bulamatari ezali likolo bokokanisa yango na makanisi mpe na makomi na mokanda na mibeko na Etats-Unis oyo elobi na koyokana te na nyonso. Okay, mpona bato oyo na likolo bulamatari ezali likolo na nyonso mpe bato batanga mingi bamiponi mpona kosala bulamatari ezali wana na solo lokola nzambe na mokili bamosusu bazali bibwele bagoyim mikanda na kelasi ezali kolakisa itumba na mobulu ndenge moko kaka lokola litomba na mbalakata na bitumba ata mokete na mikanda na bamboka na Occident bokomona bosolo oyo elakisi ete mobulu ezalaka na posa na mosolo mpe mosolo esalisaka mpona makambo wana ebele ezalaka mingi kobimela na Wall Street bimemeli na mosala mpona kobimisela bitumba fungola na lisolo na mikolo oyo ezalaka na makambo oyo ete bakonzi bazalaka na boyokani makasi na mosala na bango mibale ba marxiste na ba nazi bazali kosala na mipanzi nyonso mibale mpo babimisi kaka lisano na mokanda oyo tokolakisa likanisi na lisolo na mokili mpe na solo mpenza uta 1917 elakisi polele etumba moko esalami na ntina na komema likambo na suka bokonzi na sika na mokili mobimba. Sikoyo tokotala ndenge nini ezali kosalama botala ndenge ezali likambo ezali Russie na ba marxiste etumba na mibale na mokili mobimba. Sikoyo etelemeli na likambo ezali nini? Allemagne na ba nazi nani apesaki bango mosolo? Nani apesaki ba russe mosolo? Guarantee Trust Company. Nani apesaki ba nazi mosolo? Guarantee Trust Company. Nsima bozali na Ariman na kala ezalaki Ariman and Company etc. kaka bato moko wana babimisi mosolo na mipanzi nyonso mibale. Nsima bozali na revolution na ba bolchevique na 1917 mpe na 1933 komata na Hitler na bokonzi etumba kati na bango mibale misolo ebele mpe litomba ezali nini? Nsima na etumba na mibale na mokili mobimba Organisation des Nations Unies nde elembo na liboso mpona kokoma na bokonzi na sika na mokili botala yango bapesi yango mosolo kaka na mangomba moko wana. Na 1945 babandi kosala bomba atomique. Na 1950 Marie azwi esika na mosali mobembo. 1950 Francis Mathieu abeleli mpona kosala etumba na Russie na bombe nucléaire. Pe babandali kowelela bango mibale kati na bango botala ndenge nini babomamaki epai na Staline kati na bakufi 1,766,188 kino na ebandeli na 1922 motuya oyo ezwami na kati na mikanda na basovietique bato pene na nkoto mitano bazalaki bansangu bamamelo balakisi etc. na eglise na Grèce. Nsima monyokoli ekwelaki bamilio na baluthérien bareforme babaptiste bamethodiste mpe mingi bakristo na bamenonite. Kozalana na Biblia epekisami kaka te kasi epesami etumbu na kobengana na mboka botala oyo Staline asalaki. Staline abomaki ba milio na bato awa tozali na milio motoba na bayuda bongo bokanisa lokola 30, 40 to 50 milio na bato. Soki bokanisi Staline mobomi monene koleka na bato oyo mokili etikala komona te. P. Foster Dulles, President Kennedy, lisolo wana ezali nini? Botala Kennedy ye wana abalaki elenge mwasi oyo Jacqueline Kennedy mpe babongisaki Etats-Unis mpona etumba monene na suka. Mpe mokonzi nyonso na Etats-Unis akosala kaka ndenge moko na suka mokonzi wana akufaki
pe mosusu oyo azongaki Lyndon Johnson kasi boyebaki likambo monene na tina mo konzi nyonso akokata sereka na ye na kotia loboko na Biblia ntango azibo konzi boyebi ete Lyndon Johnson abaye kokata sereka na Biblia nini alingaki ala pa awa Lyndon Johnson akatisama seleka lokola mokonzi epai na mosambisi Sarah Hugues ntango moke kaka nsima na bobomina Kennedy mosambisi Hugues amemaki Biblia moke mpona mululu na sereka kasi bazongisaki na esika na yango misel moko na barome ezali mokanda na misa oyo bakutaki na avion bongo azali kokata sereka likolo na mokanda na misa boyaki kokata sereka likolo na Biblia nyonso elobi na bino likambo te ezali na ntina na moni ezali na ntina monene sikoyo mpona nini esengaki president Kennedy alongwa ye moto azalaki kutu katolike rome boni ekoki kosala mayete bakatolike nyonso bakosama na pete bongo te botala mulongo na mituka izali kotambola na nzela awa bozali na mwasi na Kennedy azali kosalisa moto na service secret Clint Hill mpona komata na mutuka na nsima ntango babetaki president Kennedy masasi sikoyo botala fololo bapesaki ye likambo na ntina monene botala Dallas 22 novembre le 22 novembre na Dallas likambo na ntina John le 22 novembre 1963 John Fitzgerald Kennedy 35e président des États-Unis akendaki na Dallas likamonatina kutu motuya na zomi na moko kuna botala ndako isika wapi masasi ebetelemaki mpona koboma ye na limimisi oyo ndenge balobaka ezali wana mwa monene mpe botala libaya wapi bakomi likambo elekaki onde libaya wapi bakomaki likambo elekaki le 22 novembre lokumu na mboka na ndako ntango Lee Harvey Oswald abomaki President John Kennedy bato ebele banyimaka te ete Lee Harvey Oswald abetaki masasi oyo ebomaki mokonzi motuka na mokonzi mpe bato ebele bandimaka yango te motuka na mokonzi ekitaki na balabala oyo nzete oyo ezalaki nanu te mpe na kotala boye abomamaki na masasi longwa limisi wana mpe akomaki mwa moke pene na esika na telemi na kotalela bilili oyo sikoyo botala ndenge azali oyo awa azali kotambola na mopanzi moko na balabala mpe bokanisa milongo na bato ebele batelemaki na mipanzi nyonso botala ebutelo moke mpe soki bokei na ndako oyo ezalaki na lopango na banzete soki botali longo na lopango na banzete bokoki komona nse na balabala mpe na kotala boye ntango masasi ebetaki bato koleka nkama moko na kati na bango na ezwamaki ba policier bazalaki kokimela na ndenge oyo te kasi bakimelaki kino na ikangeli na lopango na banzete sikoyo mpona nini bakimelaki liboso na mokonzi kasi te na nsima na mokonzi na kotala boye bazali koloba ete Lee Harvey Oswald azalaki kaka na ye moko moto abetaki masasi na nzoto na mokonzi mpe abetelaki yango na nsima mpe abetelaki ye awa ebeteli moko na malamu koleka ata bongo soki ezali ndenge wana ezali kaka na likambo moko mutu na mokonzi ekweyaki liboso te ekweyaki na nsima mpe abetaki ye awa na kingu liboso mpe ezalaki na lidusu moke na pota liboso mpe lidusu monene na pota na mokongo sikoyo esika nini abetaki liboso to na nsima abetelaki ye na liboso kaka wana te ezalaki mpe na masasi eutaki na bisika mosusu na mopanzi mpe ekutanaki yango nyonso ebetaki mokonzi ezali kutu na likanisi moko ete mokumi na mutuka ye moko oyo azalaki kosalela loboko na mwasi abalukaki mpe abetaki ye moko mokonzi masasi na monduki na solo babetaki ye masasi ebele na kati na batatoli oyo bakimelaki na lopango na banzete ebele koleka nkamba moko kati na bango nyonso tolo bakaka moko to basi mibale oyo bakitisamaki bango nyonso babomamaki bone ezali likambo na ntina te bokokanisa te ezali likambo mosusu soki batatoli nyonso bakufi na likambo eyebani te na bongo yango ezali libombani monene koleka oyo nano esalema te botala lopango oyo mpe bomona yango boye nde ezalaki moto moko na nsima na lopango akoki kobeta masasi mpe ekoki komona na longwa na lopango sikoyo na kanisi nazali wana nazwi bafoto oyo ngai moko ekulusu ekokaki kozala wana bongo ekoki kozala abetelaki mokonzi masasi na etando moke na molai mpe abetelaki elongo na mopanzi liboso sikoyo ezali na ntina komona ete mutu na mokonzi ebalukaki na mokongo mpe na loboko na ye na mwasi ndenge oyo wana elingi koloba ete ekokaki kozala babetelaki ye masasi longo mopanzi na liboso ezali bongo te eyokani te sikoyo na lobi yango ngai moko te eyebani na bato nyonso
eyebani na bato nyonso nzoka bakonzi ezali bazali kowanga na yango mpo bango nde basalaki yango. Li Harvey Oswald botala esika Kennedy akufelaki liboso mpenza na lopango na nzete. Sikoyo tokobwaka liso na lolenge nini John Fitzgerald Kennedy akufaki mpe totala mosala oyo television ebimisi mpo na likambo oyo sima bokanisa bino moko. Tozonga na mokolo oyo na Dallas. Mokolo ezalaki 22 Novembre, ngonga nini? Ngonga moke pene na midi. Liboso bato bazalaki ebele, kasi ntango molongo na mituka ezalaki kobelema na esika na mikonzi, awa nde molongo na mituka ebebisaki mibeko na bato oyo na mosala na bobateli. Wana nde mutuka ezali kobaluka elembisaki moke ekitisaki lombango longo ntukumi na ikino na sambo na ngonga. Ezali nde ntango wana masasi ebetamaki na sekonde motoba bafandi na mutuka na Kennedy babetamaki na masasi. Kennedy azwamaki na kingo liboso. Kennedy asutukaki abwakamaki na makasi nyonso na sima mpe na loboko na mwasi. Nsima mpe kaka nsima nde mutuka na mokonzi ebakisaki lombango nde ekimaki masasi. Lyndon Johnson mokonzi la sika epesaki mitindo na commission moko mpe mpona kolandela likambo wana commission Warren epesaki lisolo biso lisolo na bokonzi Li Harvey Oswald asalaki yango ye moko. Kasi soki masasi nyonso misato eutaki na sima mpona nini mutu na mokonzi ekoyelaki na sima? Mpona nini bato ebele boye kutu kati na bango ba policier bazali kokimela te na ndako na mikanda esika wapi Oswald azalaki kasi na lopango na nzete? Soki commission Warren elobi solo mpona nini batatoli ebele balobi ete bamonaki likambo mosusu ekeseni makasi na lisolo na bokonzi mpo bato nkama moko ntuku sambo na sambo bakufi kaka mpo bayebaki mingi na yango ntango babomaki Kennedy mosala monene na kobomba makambo esalamaki. Batatoli nyonso babangisamaki mpe ebele babomaki. Jean-Hill batunaki ye kaka na mokolo mpe esika wana. Lisasi moko ebetami mpe ezwi ye na tolo ezalaki na mwa ntango elekaki mpe masasi misato tomina ebeti na ngonga wana molongo na mituka ekimaki mbango mosika. Tozali elongo na biso lelo Jean-Hill. Oyo azalaki pene na mutuka na mokonzi akokaki komwana nyonso koleka bato nyonso. Madame Hill azali professeur na kelasi moko na Dallas mpe abangelaki bomoi na ye mbula ntuku mibale na libwa oyo eleki. Nazali koyoka ete bato mibale bayaki kotuna yo makambo oyo yebaki. Batunaki yo nini? Batunaki ngai oyo namonaki na yebisaki bango namonaki mutu na mokonzi mpe nazalaki komona masasi moko kouta bisika nyonso mpe nayokaki masasi minei na moto bakasi bayebisaki ngai te masasi ezalaki misato. Commission Warren batunaki yo iyo batunaki ngai mituna ete epai na inspecteur na biso oyo mpe amekaki kotiola oyo nazalaki koloba. Alobaki na ngai maloba ebele na mabe na ntina na libota na ngai na ntina ete nazalaki koluka kaka koyebana na makomi kaka. Tomonaki makambo na solo mpe ata moko te na mbula ntuku mibale na mitano oyo eleki ewanganisi lisolo na biso na mozindo te. Wana nde inspecteur oyo abimisaki likanisi ebyangaki Magique Violette oyo alandaki lisasi na kolekela na bato mibale Kennedy na gouverneur na Texas John Connelly lisalisi emonanaki nsima na mobimba na mbeto na hôpital na Connelly. Bosolo boni ebanaki ebimaki ekokaki kozala emonisamaki ete basalaki likita mpona koboma mokonzi ebongaki ezala na mosali na yango ebongaki moto moko abimisama. Ezalaki na makambo ebele oyo baboyaki bino komona te balingaki bino komona te lokola test de la paraffine epesamaki na Oswald yango elakisaki na solo ete Oswald abetaki masasi mokolo wana te. To kamera ebatami bakutaki na lolenge na Oswald oyo epesami epai na mokonzi na États-Unis. Na mokanda na Oswald ekomelaki na Monsieur Hunt asengaki batinda ye na esika mosusu na mosala moto oyo toyebi mingi na likambo oyo ezali nde Howard Hunt moto na CIA oyo azalaki kosala na bilo moko na Oswald na Nouvelle-Orléans. Bilo ezalaki na Guy Bannister mosali na FBI ezalaki kaka te na makomi na likolo na lokasa oyo na bato na Castro na Oswald kasi basalelaki adresse na Oswald mpona kobimisa ebele na makasa yango ezalaki eloko na CIA. Howard Hunt na CIA Bani Bannister na FBI mpili Harvey Oswald bango nyonso na bilo moko.
molongo na mituka na Kennedy ebongisamaki mpona kobaluka mbala mibale na kozwaka makambo na bokutani na kozwaka yango na bokutani. Lisasi na liboso eutaki na lopango banzete ebetaki Kennedy na liboso na kingo. Lisasi na mibale eutaki na ndako na Daltex na mopanzi na book depository ekotaki na mokongo na Kennedy. Lisasi na misato ebetamaki uta na esika moko na nse na ndako na mikanda na likolo na 7e etage. Lisasi na mine eutaki na Daltex ezangaki alima na yango ebetaki na mabele ezokisaki moleki moko. Masasi na mitano na mope na motoba ebetamaki kaka mbala moko uta ndako na mikanda mpe lopango na banzete. Nyonso mibale ebetaki Kennedy na mutu moko uta likolo etindiki ye liboso pe ngonga moke nsima moko uta liboso ebwaki ye na nsima. Awa bomoni mofandi na mutuka liboso apesi abaluki atali mokonzi na esika na kokende na nsima mpona kosalisa ye. Abaluki atali liboso mokumbi na mutuka sikoyo abaluki monduki ezali komwana na mpe abeti yango. Bokomona yango mbala ebele na bilili babeti Kennedy lisasi na liboso na nkingu akwei na loboko na ye na mwasi. Mokumbi abandi sikoyo kobaluka loboko na ye na mwasi ezali na lipeka na ye na mobali mpe abeti monduki sikoyo lisusu botala mokumbi bokomona monduki komona na baluki lisusu monduki ezali komona na beti yango bokoki komona polele mutu na ye kobaluka nsima lokolo na ye mpe monduki oyo ezali komona na lipeka na ye na mobali moko na misala na William Grier sima na kokomisama na mokonzi na hopital na Parkland ezalaki na kozwa kantine na mai mpe chiffon na mai mpona kosokola makila na bongo na kati na limousine na likonzi na mokonzi. Ezali na lisolo mosusu na likambo na kobomama na John Fitzgerald Kennedy molukiliki moko na bokonzi oyo ete bande audio na police ezali kolakisa ete mobomi mosusu azalaki na solo soki ekokaki kondimisama ete mongongo ezali na bande wana ezalaki makelele na mondoki mpe ete eutaki na lopango na banzete wana ekopesa masolo na solo oyo ete ezalaki na bomomi mosusu. Na lisolo na Harvey Lee Oswald kasi kino lelo moke ezali kondimisama loba na Toma na mbote iyo rei okoki kobanda iyo nalingi na yeba mpona nini esengaki ntango molai mpo nsango wana na bosolo oyo ebimisama. Likambo na liboso ebimisama kite mpe na yebi ete ekotikala kobima mokolo moko te. Libombami na bokonzi esalani mpona ntina moko kaka kobombela banguna to batelemeli boyebi na oyo ezali koleka kasi kobombela bato na Amerika boyebi na oyo ezali koleka mpe lisali likanisi na solo ezali to ekoki kozala ezalaki oyo ezali kokotisa bokonzi na liwa na Kennedy bokoki kondima na solo ete likambo na solo esili kobebisa mabongo ata babimisi nyonso lelo libaku malamu mpona kososola likambo na liwa na Kennedy mpe koyeba nani asalaki yango ekoki kozala lisusu te. Kennedy abandaki kobongola bokonzi oyo ezalaki alobaki ete akondimelaka lisusu siya te. Azalaki kotinda makambo nyonso babombani mbala moko na bakonzi na mangomba ntango moke nsima alongolaki Alain Dulles oyo azalaki mokambi na siya uta 1953. Kennedy akobaki komilukela banguna ntango azalaki kolongwa na bitumba na mokili. Apesaki mitindo na mapinga na États-Unis mpo balongwa na Vietnam. Malamu bomoni mokumbi ndenge abaluki soki bokoki komona ye ezali mpasi bokoki komona mutu na ye kobaluka bokoki komona makambo nyonso oyo Journal Vatican assassine elobi kasi na nsima na kozanga bango kozwa mboka na baie de cochon président Kennedy abalukaki na kotalela likita na lingoma na bajesuite mpona makambo na libanda na mboka na nkombo na Mark George Bundy alingaki kobuka siya na biteni siko siya ekoki kozala lokola SS mpona nini kobuka yango nde abelelaki kozongela mosolo na Amerika oyo na libende na wolo wana ekomi likambo monene ekozala koboma ndako na mosolo. Likambo mosusu alobaki na kokabola eglise na bulamatari na kanisi yango ndembe ba monene asalaki na miso na ba jesuite. Bokanisa ete Loyola alobaki sikoyo botika nyonso na mayele ezwa bokonzi likolo na bakonzi bazwi mpe basambisi na esika nyonso kino bakoki kozala na bokambami na biso atako boma baboti na bango na baninga na bango na kati ntango tolobi ete ezali na ntina na biso mpe mpo na biso. Wana ezali kitoko to yebi na solo ete Jacqueline Kennedy abokolamaki na ndako na bamamelo na ba Jésus na ndako na ba Jésuite kasi totika yango
moko na bakomi na maloba na Nixon na mbula misato mobimba azalaki père na ba Jésuite révérend John McLaughlin oyo akomaki maloba na Nixon azalaki kofuta ma $32,000 na mbula ezalaki mbongo ebele na tangwana mpe makonzi ya mokonzi alandaki moko na bawe balandaki Gerald Ford botala elembo na ye franc-maçon na degré 33 na zwi photo oyo nga moko na loge na bamaçon botala atia elembo oyo franc-maçon na 33 degré bato oyo bazali koloba bazali te mpe ntango tozali kotala bango ntango tozali kotala mbote na loboko bapesa maka mpe boyokani na bule kati na bokonzi na pape na États-Unis d'Amérique oyo ezali na koleka elembo na elilingi Reagan atindaki moto oyo azala molakisi elongi na ye na Vatican bongo longwa 1987 Pape Jean-Paul II na mobemo na États-Unis président Reagan alobi na ye ete ndenge okosenga tokoyoka wana ezali bokabwani na église na mbula matari te mpe na motema na biso mobimba tozali na posa na kokomisa mokili oyo kitoko koleka balobi ete papa alobaki na ye awa lokola moninga na Amérique mpe na bato nyonso na Amérique bakatolike baorthodoxe baprotestant bayuda bato na basambela nyonso mpe na mibali mpe basi na motema malamu likambo na ntina mpenza ye oyo awa ngonga moko wana awa oyo azali na solo elilingi na bamason kasi tokokota na mozindo te botala mpe elilingi na elemo na bamason tokokota na mozindo te ndenge nini babongisaka mobembo na bango toto na bango botala Ronald Reagan azali kobongisa mobembo na ye epai na mokonzi na Russie Gorbachev asengaki bakutana liboso na Reykjavik na Iceland Washington andimi motangi mizoto azwi ntango mpe mokolo na kokende mpe na 9h45 le 9 octobre Reagan akendaki na Reykjavik wow azali kosala lokola Nebukadnezar sikoyo tobyanga bayebi mizoto mpo bayebisa biso mokolo nini bokutani wana ekozala boyebi le 11 ezali mokolo moko na ntina monene mokonzi akufaki mokolo wana kokweya na ndako mibale kaka mokolo wana ezali na ntina pape na ngai pape Jean-Paul II na ndimi yo lokola pape na sekele na ngai pape oyo nalobaka na bana na komonisama pape na bolingo na ngai mpe na pasi na ngai oyo nde Marie alobaka na miso boye mpo na bana na Fatima azali pape na makambo mabombani Marie na kotala boye azali koloba liboso ete bakomeka koboma ye mpe makomi na mikolo oyo na nzela na Père Gobel alobi azali pape na elaka na bongo Malaki Martin mokanda na nkombo la clé de ce sang ezali mosala na bokonzi na papa komi boye polele almanaka na sika libongisami na lola likanisi monene na nzambe mpona bokonzi na sika na mokili mobimba ebandaki pe pape Jean-Paul akokatisa na etando na likambo na suka na ekeke lokola likambo oyo mosusu monene koleka moto monene na bambula na ye azalaki mpe azali mosali akitisi motema mpe azali kolikia na likanisi monene ezali na eteni mosusu na bamaso na elobeli akozala mokonzi monene mokonzi na liboso makila nyonso esopani oyo bitumba oyo nyonso na Allemagne nini esalamaki etumba esalamaki nini na esalaki nini na Allemagne etumba na mibale na mokili mobimba na Allemagne na nord na Allemagne ebebisamaki batumbaki yango ezalaki kobuka mibeko na kotalela boyokani nyonso basalaki babwakaki babombe na moto na Allemagne du nord ambura ezikisamaki na babombe na moto siko babombe na moto ezali kobebisa kaka te biloko na mapinga ezali kobebisa nini ezali kozikisa bato na bomo bongo etindamaki mpona kobebisa bato nsima Allemagne de l'Est mobimba na efandeli na baprotestant ekatamaki mpe epesamaki na Russie na basoviétique mpona bikeke mibale na bowangani nzambe na makasi lelo protestant na loboko na mwasi azalaka lisusu te ki protestant ebebisamaki église orthodoxe esukisamaki bango nyonso bakomi na se na bokonzi na Rome milio ebele na baserbe bakufaki milio ebele ezalaki koboma moko na bikekeleki oyo mokili etikala komona te pona nini mpona kozwa bokonzi na mokili botala Gerard Newkirk alobi na mbula ntuku mibale oyo esili koleka mingi na bakonzi na Reagan na bokonzi na Reagan
mpe na ba George Bush États-Unis monani moke lokola bokonzi na bato nyonso mpe monani makasi lokola bokonzi na ba fasciste oyo na maele mingi ezali kamona tina te nazali koloba yango te nazali kotanga kaka na kozanga buzoba mpe mbeba na babimisi na yango lolenge oyo na bokonzi na fascisme ezali na bisalelo na komiye banisa oyo ezali na solo malamu koleka oyo mokili etikala komona te tokomi na ntango moko na ntina mpe awa bomoni George Bush na pape awa bomoni premier ministre na Angleterre na pape 1000 points de lumière na bango nyonso wana ba franc-maçon na degré 33 bazalani na Skull and Bones ba Illuminatis ba franc-maçon na degré 33 bazali na pape sikoyo tokotala elili oyo botala George W. Bush na pape na se na foto na Loyola nani wana akozala mokonzi na bokonzi na sika na mokili mobimba na molimu botala malamu elili oyo bisika na pape likolo na etumbelo na Korazim oyo ezali ntango asalaki mobembo na Jerusalem na mpe na Israel mikolo euti koleka libaya na nsima elakisi Kristo na mokanda moko azali kotanga bolinga bayini na bino na koyanoki bomoni nini na kiti na ye na bokonzi ekulusu moko ebalolami mpe pape azali wana na ekulusu ebalolami elembo na elonga na Lucifer likolo na Yesu oyo ezali likambo moko na mawa oyo tomoni na mateya na ba Illuminati totangaki mateya na lingomba na bamason tomonaki mangomba na molili mpe tomonaki ete Lucifer azali nzambe na bango moko balobaka yango sikoyo tokosala nini bolongwa kuna bato na ngai mpona kosala te masumu na yango nakanisi nandimi tokomi na suka na makambo nandimi ete makambo na suka ezali koleka mpe nandimi ete tokoki kobanga te mpo nzambe alobi akopesa bango libaku na kolakisa lolenge na bango botombokeli nzambe na suka ekosukisama na elonga monene koleka oyo mokili nano emona te mpe bokonzi na nzambe ekofungwama kala mingi te soki bokanisaki ete ezali koumela mpona koya nazali na sango mpona bino azali na ekuke Yesu azali koya kala te matondo